Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo ngande kola bilo ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or kane la prometa kibino chaque vendredi à 20h30 ou bien chaque samedi à 20h30 vous allez na liboso ba télé na bino, liboso ba téléphone na bino pour na kozela boye ba eloko nini Mama Bijou d'or akoluba. Lelo Mama Bijou d'or na memeli bino ka likambo ya ba copine. Na sina beta lisolo ya ba jar ebele ya makambo ba copine. Et ça na kati ya Bidor TV na mutu nyonso tout ta mususu za abonné à Mama Bijou d'or ya sika luka na sala vraiment playlist na koma masolo donc c'est-à-dire ba masolo tout na beta à vendredi ou bien samedi na lekisa na playlist wana contrôler au komona Mama Bijou beta genre ya masolo ya ba copine ya midele ebele parce que makambo tozo vivre na mokilo il faut ka toujours ko beta yango. Mama Bijou d'or la za Bijou d'or. Mama Bijou d'or la beta masolo na mingi za la no polémique. Mama Bijou d'or na sala ba émission ba Amser, na sala promotion ba star, na sala ba publicité. Mama Bijou d'or lambaka, Mama Bijou d'or sala vraiment makambu ebele, Mama Bijou d'or atiaka. Donc na sala pe ba actualité ya batu, ba information zo leka na Congo. Makambu net bomona ki Mama Bijou d'or atiaki ba information, na pesa na atiaki information, na atiaki arrivé à corps ya comédienne na biso Mélodie na kati ya chaîne. Mama Bijou d'or sala makambo ebele ndeko ozotalanga tamso za na eloko na yo lingo pesa Mama Bijou d'or atia naza prête pour na kozwa eloko na yo kotia na kati ya chaîne nanga ndenge ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mama Beya azwa mingi journée à dimanche na 19h ataka émission na ye ya to sambela elongo. Mama Bijou d'or na sala makambo ebele so za besoin peta msusu invité Mama Bijou ko sala émission nazawana Pona bino Mama Bijou d'or na sala publicité à maison de passage na biso o eza na matonge na Irebu oza posa tam soso kende congé na kin ozo luka place ya kovanda ya bien oyo kozala à l'aise o eza la sécurité. Contactez Mama Bijou na numéro na ye na suka kuna benga biso sala réservation à place na ya kolala o kozala jamais dessus parce que place na biso kolala eza vraiment wow. Ils ont ba condition tout ya malamu, toza na problème à couranté, toza na problème ya maïté, sécurité na ndako na biso eza kitoko, ba ndako donc ndako na biso eza ya sika, ba toilette na biso eza vraiment propre, eza vraiment kitoko makasi. Benga Mama Bijou d'or na taluka ya muke o sala séjour no ya malamu. Donc Mama Bijou d'or na lobby à part maison de passage na biso toza la voiture na biso à location. Ouais eza na ka pour disposition na bino ba tozo kitala maison de passage na biso ou bien ezape pona tamso sana na maison de passage na biso te moza na besoin ko zo lukaka tamso voiture à location yango pe basala ka réservation nango benga Mama Bijou d'or sala réservation ya voiture na yo et poussa yo Mama Bijou d'or alobaka soki eza kuna na kati ya kin donc soki eza teke eza course msu eza msu boyo zonga na aéroport wala Mama Bijou d'or to senga na mbongo ya carburant na mbongo ya chauffeur na mbongo ya yemoko voiture pona bakende kozwa yo na aéroport. Mais ils ont la course monsieur ça déjà aux ana déjà kuna na kati ya kin aux ana besoin tam susu ya voiture Mama Bijou le baka chauffeur aza ya biso carburant eza ya yo mutu oyo ko louer voiture. Donc toza la boutique na biso zote kabilamba modèle na modèle boutique la biso pesa ka na Irebu na A37 na kati ya maison de passage na biso boutique la biso eza wana pour la bana poto eza pe pour na bana ya kin. Parce que ça la bana poto ok no tam sur la maison de passage au bossala qui dentifrice au bossala qui moi déodorant moko boye donc tam sou pour vendre en France ba tout mingi ya France bazaso ba ke kuna bazo CP parce que bazo mona ba ombia au même qui na ombia to ke lokuta ombia na kati ya boutique na biso ezala ombia mai ezala ombia ya mbuma nyoso tutoza na ngo toza na balakura toza na biloko belé ko bossala crème épilatoire na kuna na kati ya boutique na biso okomona yango boutique na biso eza pona bato baza na kati ya maison de passage na biso eza pe pona bato baza libanda mais mingi na mutu so za na libanda pour que na kati ya boutique on il faut vraiment un rendez-vous bengi Mama Bijou to na bengi bato baza kuna na Congo bazelio bafungolo yo portail okoti osombelo kuna yo to sala bongo pona bana poto bavanda kuna isika bana poto bazali balinga sécurité kala mingi te restaurant la biso zo banda inauguration ya restaurant la biso ezali le 30 juin
même jour auto banda auto zana tombola na biso. Donc restaurant na biso banda même jour on a le 30 juin. Tombola na biso ezali le 30 juin ti le 7 juillet. Ndeko yozo talanga ceux qui période là ozana kin. Donc kobukala te contacter Mama Bijou mema batu na yo baya na mbongo na bango. Jeton ekozana oka $5 ya pamba. Ozwi jeton na yo benja enveloppe na kati ofungoli oyo beloko nini oyo oganya. En tout cas ba surprise eze belé. Donc totie ba téléphone iPhone, totie ba ventilateur, totie ba donc totie ba faire à repasser, totie vraiment biloko belé na bilamba kutu eza na kati na ba parfum tout. Donc nea ezate. Ne fils que gagner ta parfum na yo, ne fils que gagner ta déodorant na yo, ne fils que gagner ta brosse à dents na yo, mais nea vraiment ezalité. Yaka jour wana le 30 juin ti le 7 juillet to sepela ensemble moi kamunde le kozala moi poulet mayo moi nini lisusu moi ngulu mayo moi ba kamunde le donc moi ba Thompson wa minene to tumba donc ils la vraiment très bien banda la biso jour ya inauguration donc le 30 juin jusqu'à le 7 juillet tous ala ensemble pour ko soutenir musala oyo ndeko la biso moi sazo sala ndeko oyo zana ozana posa ko soutenir biso donc tozana tozozela yo c'est pour lingo za la manager na biso o manager a biloko na biso pourquoi pas numéro na biso za na suka so lingi batanga tanga kombo na yo Mama Bijou do nazawa po na bino ndenge mona mona Derrick mosi kwa ya moto ya za manager na nga privé zala na o manager Mama Bijou numéro na ngeza na suka benganga Mama Bijou do tozala besoin biloko mutako karate soutien na onde ko zotalanga et ça la biso ba wow Mama Bijou alobi nini partager ba vidéo do partage na bino likamina loba partage na yo mtozotalanga et ça vraiment très important na musala o Mama Bijou do azo sala so ba vidéo ezotala ma epesa courage donc ba commentaire na bino ba j'aime na bino surtout j'aime le sala ki musala Mama Bijou do azo sala et poussa na ekoba Mama Bijou do ba mingi toyela a publicité pourquoi pas ba conseil otozo pesa eza kokoma les sons na biso ya lelo ezali ndeko na ngai ya mwasi alobi Mama Bijou avant dans la mboka ya Belgique abi Mama Bijou beta na lisolo na nga nazalaki na copine na nga kutu na olobaki nazalaka na copine na nga parce que tina lelo nga la kontaka ye na mutema tina lelo na yeba te loko nini esalaki copine na ngai abendana mais donc naza mukolo navandi vraiment na sali examen de conscience na lobi copine na nga oyo akimi pona évolution na ngai nzamba azotia loboko na makambo nyonso nazo sala makambo nyonso nazo sala eza kosimba yango copine na ngai akimi Mama Bijou nazoyeba te Mama Bijou do mekana nkobeta lisolo na nga ta mosusu à travers ya lisolo na yo ekoki kopesa nga makasi nayebi eloko nini oyo copine na nga akimi ta mosusu à travers ya lisolo na yo nakoki kozwa bandeko bakoki kotia bacommentaire na tanga nayebi eloko nini oyo esali ke boninga na nga akima parce que nga na bakontaka ye donc nga na bandeko komona ye lokola ndeko na ngai mais je comprends pas eloko mo ezate eloko moko te donc oyo nakoki ngai nde nazali boye nazali ko se sentir coupable na eloko te donc nayebi te eloko nini koki kosala ndeko na ngai ya mwasi camarade na nga copine na nga ndeko na ngai ya mwasi abendana akimanga na raison moko oyo Mama Bijou do aza koyeba te mutu na makolo nayebi te yango Mama Bijou do abeta lisolo na nga pona tamse pa na yo nakoki koyeba ndenge nini nakoki kosala ndeko na biso ya mwasi alobi Mama Bijou nga nazalaki marié copine na nga na pas ala marié et kosala ke ngai libala na ngai ekufi libala na nga na modèle na ndenge ekufi tobande kozala toujours na copine na nga wana très bien parce que ayebaki nga ta nazalaki marié ye pas marié et kosala na lekaki vraiment ba étape moko c'était vraiment difficile pour na ngai donc na ndenge ke libala na ngai ekufaki donc tobande na biso kaka kosolola tozalaki toujours bien abande kolobaki ye azali camarade na nga te mazalaka nde ndeko na nga tozalaki na biso bien eloko moko te Mama Bijou nga na deboyaka na ngai e kosalaki misala na ngai donc ezalaki toujours kaka na bawau te ezalaki vraiment ke na bandai kobose mpona koma lelo oyo nga nakomi malgré naza na nga na eloko te malgré tolukaka na biso kaka mais nzambe azotia loboko Mama Bijou na misala nazosala ezokende liboso ezokende wow et kosala ke twande ozalaka na moninga na nga wana tosololaka tozalaka na biso bien eloko moko te donc esali ke
ngai na ndenge natikalaki naza divorcé naiko kutana na mutu moko boye mutu yango liboso ebandaki lokola je lokola bablague moninga na ngai wana pa ayebaki na ye mama Bijou makambo ekomi kokoma sérieux mobali oyo nakutanaki na ye alingi nga azosalela nga donc asalelaka ngai c'est-à-dire kosalela c'est-à-dire bamatériel mwa mbongo mwa nini namonaka na ngango à travers ya mobali wana e kosala ke mama Bijou nazo comprendre te voyage mo boye nakende na mboka na biso kuna na Afrique ka ndenge ezalaka olingo mata na yo avion ozwi telefone otiki na longoli ka sim sikoyo esali ke na sim wana ndenge na longolaki sim na ye nanga na poto nasombi telefone mosusu nazongisi sim na nga wana me balimero mingi mama Bijou ezalaki na telefone wana oyo nga nakabaki na sim na nga nayaki koretrouve na balimero moko moke koma ekosalaka so moto abengi ngai na enregistre so moto abengi ngai nazwi limero na ye parmi balimero oyo etikalaki na telefone ya copine na nga wana etikalaki tellement na mboka oyo nga nakendeki na kini moninga na ngai wana bazozala nga moto nasukisaki kobenga ye abengaka na ye nga lisusu te nabengi ye nayebisi position na nga place nazali en tout cas jour yango masolo mpenza ezalaki malamu te asolisaki ngai bien te naye kocomprendre nga lobi moninga oyo nga nayebisi eke naza na kini me asolisi nga vraiment kitoko te ndenge esalaka na bavoyage mosusu ntongo bandeki kosambrouye ebandeki kozalaki na komi boye en tout cas nalalaka na pele na ye nalamukaka na pele na ye tobandeki kobengana mingi mais voyage oyo nga nayeuti kokende oyo nga nabengi ye mpona koyebisa eke nakomi na terrain na ye na Congo mais moninga na nga asolisaki nga malamu te nasalaki na voyage wana naumelaki mpe nazaki vraiment na makambo ebele na bandeki kosala ebande ozalaka soki moto obengi nga tosololi me nga vraiment mpona simba telefone boye nabenga moto ebande ozala pasi parce que nazalaki vraiment na makambo ya kosala ebele nazalaki vraiment nazalaki na occupation mpenza ya mingi esaliki voyage na nga moto nabengaki ye atikalaki korapele ngai te eloko te mpe tosololaka malamu te nasala séjour na nga ntina mata nazwa telefone na nga nakaba yango nalongola simi na nga naya na nga poto koya na ye poto naye kokwea na problème ke balimero mingi etikala nango na telefone wana sim ndenge ezalaki na balimero mingi te ye azalaki parmi bato oyo balongwaki na katikati ya répertoire na nga mais limero wana telema ezalaki ka limero na bande kolobaka mwana mama mokolo mosusu akobenga nga mokolo akobenga ngai nakozwa limero na ye ekosalaki bato bazobenga nga nazo récupérer balimero ya bengaka na ye nga te mama Bijou vraiment nakosi yo te franchement nga moko mpe nde nazali awa so nazalaki na besoin kozwa limero na ye nalinga naluka nazwa na nga yango même jour mais nabalaki ndavanda nanu natala nanu moninga na nga au juste eza nini parce que nga moto nabengaki ye moto asuka epuis asolisaki nga malamu te nde tosololaka comme d'habitude azalaki vraiment froide abande kokatelakatela nga babangala mais moi je comprends pas banda na ya nasali mpe na Congo kuna mwa basemaine ebele abenga ngai te eloko te na ye boye ngai nazobeta ba 1 mois ba 2 mois ba 3 mois appel na ye nazwaka yango te mpona récupérer limero na ye na ndenge ya pete mais so nalobi naluka yango mama Bijou nakozwa yango kaka même jour mais natika ye bongo kotika natika ye bongo sikoyo nakoma kotala nakoma kovanda na bi mais mwana mwasi oyo eloko nini ekoki kosalaki amefie na nga boye parce que soki ayokaki problème toza na mokili moko boye donc okoki ta mosusu okokanisela moninga mabe nzoki eza nango bongo te ta mosusu mpe okoki koyoka mutu na problème me batunaka basololaka nini au juste mama Bijou navanda na kanisa na modèle nyonso tu me nga mutu natikala kobenga ye mutu asuka alukaka ngai te eloko te mama Bijou nga nazomona kaka nayebi te soki eza évolution na ngai ndenge nzambe azopambola nga parce que topambwamaka kaka balobi mwana nzambe ozala jamais mokili ozala toujours mutu nga nayebi ke nzambe oyo nga nasambelaka nyonso tu nga nasengaka piara na ye ngai donc nasufraka na ngai te mais ezalaki na bapériode tozalaki vraiment bacamarade makasi moninga na nga bande komona ke moninga na nga azalaki su na position te parce que nautaki koboma libala sika tozalaki na ye bien mais lelo pourquoi moninga na nga wana akiminga mama Bijou ezalaka nini baninga bazalaka kaka mpona nini baninga balinga évolution ya baninga te nazalaki na baninga mingi bakima kaka mpo bamonaki ke oui moninga na bango nasali mwa pa oyo ta mosusu ntango ndenge tozalaki na bango nazalaki bongo te mwa pa wana nasala eza na baninga mingi babendana mama Bijou au juste c'est quoi mekala mikosolola lisolo na nga bandeko batia mwa bacommentaire
et puis les sous Maman Bijou so que qui live nga mona linga la lukala benga yo mais le kolo lobi ko sala ngo l'émission live to sa émission première beta ka lisolo na ngai kutanga la yo kombo la ngai te kutanga la yo kombo ya copine wala te Maman Bijou biso nyo surtout ovandi na mboka ya biso surtout ovandi na Belgique. Maman Bijou au juste c'est quoi likambu nini na ba camarade mutu ko za lo confier na ye mutu ko za lo linga ka ye mais on comprend dit. Donc net ya biso boy to soalité et le côté ngala mane ko zela kaka abenga mikolo pezo lekebele aza ko benga te ngape na ko benga na ngai te Maman Bijou siko olobi nini bande ko la nga eza vraiment vidéo ko umela te parce que ba eza ba makambo to mona na mokili makambo ezala na oka bongo trop matata yango ba lobi ko confier na mutu te confier na Nzambe na yo parce que Nzambe na yo akoki ko décevoir yo te eza ba camarade musu baloba ngana yo suka ngana yo kaka liwa ngana yo to iko zo la biso problème te ngana yo donc mutu mota ko kabola biso mais ka bangona baloba ka bangona peka mutu ba sala ka ba déception bango ka bangona ndi mutu ka babanda babe parce que ça mutu muso ko asiro biloko la ngana to fanda to sala ka biso mi bale na linga ka yo na sala ka obo na sala ka obo mais soko landi logique des choses azala mutu musu quelque part o yebisa ka même langage yango wana bandeko na nganga lelo naza vraiment la conseil à kopesa te parce que mon kilo tozo vivre oyo to sito zo makambo ebele surtout na ba vie ya ba camarade to sito zo makambo ebele eza ba tu mususu o tina lelo bazo continuer ba vie wana au vendre la camarade 10 ans 15 ans 20 ans oui ba camarade mususu bazali nga na ebisa nga za camarade nga mami zayi na za na Congo camarade nga wana to kola na ye. Mais tous ala la biso faut mais ala teke na zobenga na to benga na chaque jour mais et si kaya zala na yebi ke na zala camarade ya Bijou et si kanga pe na zala na contact camarade na mutema parce que na yebi ke mami zayi na wana to sala na makambu mususu 20 ans 25 ans donc etika la kobimate donc ndenge za wana so balobi compter ba camarade ya Bijou mutu na compter lokola mami azate parce que wana vraiment babenga ke ma copine mami avanda la ndako na biso mami abima na tika la koyo kata problème ité o ezala ke ni camarade ya chrétien camarade ya sala bo to vanda la mami wa bambula na babula donc na yeba ye na mabete na yoka ye na mabete ye pe yoka ngai na mabete ezala kutu ba congé musu na ke na luki na ngai te mais c'est ma copine. C'est pas le bila beta tolo na ko beta tolo c'est ma copine Mami Zaina moi na matete donc to tamboli na mokili o to moni ba jar ya ba camarades ebele to zwa mayele nga Maman Bijou do na ko mingi ko compter na bana nga o nzamba pesa nga bango nde ba camarades na nga ba camarades na nga liboso na zui blessing na nga na zui Priscilla na nga na zui bidon na nga nzamba pamboli nga na bana nga ya basi pourquoi pas ba ko kozala ba camarades na nga ta ya mibali. Donc ba camarade na ngai ya liboso ezali bana na nga ndenge mama na nga zala musika mama na nga zala pire ngai donc pire penza donc mama na nga za copine na nga ndenge nga pe na za copine na bana na nga bato nga na konta ba ona mokili bango wana donc c'est ça nazana ba sœur nazana ba cousine nazana ba boye mais bana na nga ne ba camarade na ngai mama na ngai nde ami na nga donc c'est ça ndenge nga Bijou na vivaka. Donc pendant que solo la kaka kopesa ka moi conseil na ndekolanga ya moi so alobi nanga conseil nga na kopesa ezaka ke ko se déranger ka te et puis ko se déranger te soki camarade akimi yo ne camarade wana akimi yo lobi ozana eloko moko te ozali ko ozali eloko moko te o ezo sala ke oza ko reprocher na oza ko se reprocher na yango po ezala ko moninga ya kimingai nazo ko se reprocher na kelelo ko boy mais ndeko langa moi sala bi Maman Bijou nazana eloko moko te nazo ko se reprocher nango nazana eloko te nazo vanda na lubinga na kende ki voyage ngoza ki ya brisque tangu na komi lelo donc na kaka même jour on a komaki na butu nango pona komaki na tongo même jour na komaki na bengi muninga na pona ko ebisa position pona ko ebisa pe na jour na ozonga mais to solo la ki malamu te abande ko katela nga ba mangala ezala ki vraiment bien te ce jour na ngatu na sali atikali ko lukanga te ndeko langa ya mwasi ozo yokanga opesi nga lisolo na oyo lobi nga la beta yango nga na ko ebisa yo kaka ko se déranger te ko se déranger ka te musicien moko boye chrétien
ayemba ona nzembu aloba lobi so nzamba fungoli biso ba misu ba misu molimo boye to mona makambo surtout elekaka la monde donc tu bandaka akako kima ka bambangu oye kota muto okimi oye kota buto donc tu bandozalaka toujours kobanga parce que donc to mona makambo oyo to mona makambo mususu te oye bombana okomona face à bijou bo moyebi kati na ngate oyebi makambo nini o bijou azana ngote camarade na yo bomande ko tambola na ye mais kati na ye oyebi yango te et puis to se trompaka te na ba camarade ba linga makambo toujours tamsu nzambe non bango wala ne mingi bazana makambo ya mabe bango wana ndi bazama kama mabe camarade mi azolinga me moneti bakota nzambe non mutu nyoso to atanga akombo nzambe na monoko na ezate ke asalela ka yango ezala mutu muso kendeke église chaque dimanche azana église kolandaka ba mateya na ba internet chaque jour azotanga bible mais azosala makambo ya minene azosala makambo ya mabe na kutu soko tielie profit obini otelie bo asali na yango ye kutu tamsu wa miwana oyo yo mona kaye mutalo yenge ye kutu mutako ko protéger mais oyo yo kangama na ye oyo kanisaka ke yende kuna nde aloba makambo ya Yesu yende mutu mabe to mikosaka makambo batu basalaka yango wana te oyo ezala akati na bango mutu mutu akopesa image ya mona malamu maloba zoloba na munoko na Yesu kali mena kata mutema na ye eza oyo te oyo omonaka donc omona batu libanda ozomona mutu libanda ozomona kopi libanda eza kati ya motema na eza kati na oyebi yango te yango wana basimi bazalaka zaki na ita msuna libala ezo simba lango te alobi non c'est mieux na fanda na ngai sel par rapport na tikarata msuko sala mabe donc quand yo kala te na yo ozala tenter ya osala mabe na kati ya libala c'est pas bien eza malamu te malamu sala mabe na yo kozala na yo na engagement te ozo sala mabe na yo par rapport basimi bavanda na kati ya mabaya na bango wana tala makambu basalaka ya minene mais moi c'est libala donc ezala basansa bongo conseil mama bijou do ngala kopesa yo kaka zala tranquille lokola conscience na yo ezolobela yo eloko te lokola oza ko se reprocher na eloko te fanda calme zala yo olobaki nango lobi otikelaki ye temps pona ye abenga yo olobaki ke soko zaki na besoin ya kozwa numéro na yo kokaye kozwa mais yo moko yebi pourquoi ovanda silence boye pona otala nanu muninga nini oyo ozalaki lelo nzambe alakisi yo muninga nini genre ya muninga nini oyo ozalaki na olobi na makambo nyonso tu oyo yo kanisi a ekoki kosalama ozomona ka ata mususu evolution na yo ya makambo na yo nde mutu esali akima yo mama bijunga la opesi ngala koloba na okaka ce mutu akimi yo ko se dérange akate na sina yebiso na lobi libanda mutu eza kati na ete ko se dérange akate parce que eza na ba mi mususu bokabona na bino boswala na te le côté donc botikeli ka ata na ta soki ezaka bozaka soki etanga maka ki bozala ba camarade un jour ekosimba mais ko se dérange akate ce mutu akimi yo eza na batu mususu balingaka toujours azamona échec ya mutu so azomona ke azomona ta mususu muninga na ye ndenge ndeko oyo alobi eloko azomona ke ta mususu kopambwa mana ye yango na nde mutu ndeko wana akimi ekoki pe kozala parmi makambo oyo kanisi ekoki pe kozala wana na kati ezala batu mingi mingi balingaka te muninga na ye amata ezala ba camarade mingi donc azali jalouse na ye sikoyo koyeba ngo na bafaso soki oza soki ta mususu ozwi eloko bien mingi eza bozotambola kutu muninga betelo ta mususu lisolo mona kaka mutu a changer mbala moko parce que obetele lisolo oyo ta mususu oleyebisi ye bozwi na yo ta mususu oyebisi ye ndenge nini évolution ya misala na yo olobi ozalaki marié libala na yo ekufaki ozoki mobali nga koma koyede yo camarade na yo wana ayebi ta évolution nyonso tu ya nini na bino bande koyebisa ye donc ye a sentir ta mususu chaleur a sentir ta mususu ko matana yo ko pambwa na yo nzamba zo pambola yo esalié mabe yango wana akimi ko se déranger te lokola yo osalié mabe te yo ko yo na problème yo te vanda ce qui tanga maki ke aza camarade no un jour bo lobala ka na bino un jour bo solo la na bino mais pour le moment ko se déranger te ma sœur zala na yo bongo parce que ce qui bandaka kutu ko sambela tsaka na ba prière ce qui penza za muninga ya mabe
soki aza moninga mabe ndenge asalakisi bizaleli na ye boye akende na ye libela azongela oyo lisusu te parce que eza na baninga mosusu bosala longtemps bosololaka te moni kaka moninga azongeli yo ta mosu okanisi kebi moninga na ngai tosola te eloko te donc akende ye tokomi kosolola tokomi kobengana tokomi kotalana moninga na ngai azongi bamisusu bakendeka akei boye donc akei boye mission na ye esilaki te aza na mposa kozongela yo mpona aya kosilisa mission na ye yango wana ifo kotiaka yango na maboko ya Nzambe soki okei malamu kende na yo kaka libela malamu kende na yo kaka libela soki ezaki ya solo mpenza ke wi oza moninga na ngai okozonga na ndenge moko ya malamu par rapport oya lisusu oya korécupérer quelque chose da oyo tikaki donc ndenge ezalaka mpe na bamabala libala mosu ekozala esimbi nango te okamwaka moko akomi koluka kozongela akomi kolukela kozongela oyebi te mobali nango nazalaki na ye mwasi na nga azosenga nga bapardon mwasi na nga alingi tozonga nzoka oyebi te eloko nini mwasi wana azoya lisusu koluka yango tolobaka soki ozongizonga na ndenge ya malamu camarade soki akendeki ntango akozonga en tout cas il faut yeba eloko nini oyo ye azongeli parce que soki oyambi ye kaka boye ntango mosusu ayaki lisusu makambo na yo ayebaki yango bien te aye mpenza susu mpo azwa bainformation ya malamu mpona adétruire yo en tout cas mokili oyo eza na makambo ebele eza na baninga mosusu balingaka toujours aza na moninga yo kaka moninga wana azolela aza na moninga yo kaka moninga wana azosouffrir donc eza na baninga mingi te akoki kosepela na bozwi na yo yango soki omoni ke oza na bakamaradi moko boye kamaradi wana oza komata évolution na yo camarade wana azosepela yango en tout cas il faut kolinga ye il faut kosepela na ye neti nga natangela bino mamizaina wana vraiment nayebi te mission na kutu nasalaka ayokaka na yango te parce que aza na kini mais natangaka ye na sens ke nayebi ke camarade na nga wana akoki kolinga lelo mama Bijou azala vraiment bien makasi mama Bijou apambwa papa yebi ke soki mama Bijou apambwa mi ata na nsima na ye nakoki kodiembela mais eza ya baninga mingi bazalaka boye te eza ya baninga mingi balingaka kaka échec ya moninga na bango soki oza na donc osalaki eloko moko bamoni ke oéchoué kaka ye wana moninga na moto anda kosalela oyo abanda kotambwisa basango na yo kaka ye moninga wana nde mutu abanda koloba yanga na yo ezala se tosololi tobendi mai ekei nzoka keba aza na deuxième troisième personne oyo abetaka masolo na yo eza ya baninga mingi balingaka kaka batémoignage ya baninga ya batémoignage kosalela baninga na bango batémoignage ya mabe mama Bijou na betemno lisolo nga bito keba la bampuku eza ya moninga mosu azala na mpuku azofula azoswa yo azofula yo azosala yo mabe na ndenge moko ya silence oza koyeba te ozolandaka oyo azoloba mais oyo asalaka yo ntango ozalaka te soki oyebi okoka kutu kofanda na ye te nga azalaka na mama Louise aza na colonne ata tobengani te me mokolo tokobengana donc na se sentaka à l'aise na se sentaka te ke naza condamné il faut na banda koyebisa ye pardon tobenganaka te nazwaka ta kobenga yo te non na se sentir à l'aise mama Louise mosi ya papa Ndoya na kontaka ye mpenza na motema nanga parce que nayebi ke mama Louise esika ta mosusu ayoki mabe ya Bijou akolinga koyebisa bino ke Bijou azalaka boye te c'est comme ça par rapport ya kozala moninga moko boye moninga oka place batongaka moninga wana azalaka moninga na ka place basalaka o mabe moninga wana azalaka ata bazotonga yo so bato bamoni ye bakobanga te bakokontinue kaka kotonga nga aloba avant otonga camarade na nga opusa notonga camarade na nga place na nga c'est que yo ozomona nga eloko te c'est que yo ozomona nga mpenza naza libaya mpona otonga camarade na ngai na misu na ngai c'est que oyebi ke nga mpe natonga camarade na nga yango sikoyo bajara bacamarade mingi biso babiju tozona bango na mokili kaka place kaka yo bato babanda tonga yo kaka na misu na ye bato babanda koya na masolo na yo na misu na ye bato babanda koya na masolo na yo kaka na epa na ye mpona batonga lo camarade wana asalaka neti yo ami na nga mais ye wana kaka soki bazotonga Bijou azalaka kaka na kati to bajara bacamarade wana baza ebele nga so nalingi camarade na nga so nazalaka na camarade na nga yo mutu moko boye koya na makolo na piata bandi kotonga camarade na nga non esalama te et puis normalement neti obangi nga te neti opesi nga respect parce que nga nasololaka na mutu wana yo otonga mutu wana misu na nga pourquoi c'est kozo kotante ngai en tout cas soki moninga akimi yo ndeko na ngai ya mwasi kose déranger te nzambe aza na bafaso na ye ebele oyo atlakisaka biso makambo nde biso nde bato ya mokili tozala nde teti biso nde bato ya mokili tolingaka nde
avant yo ndima likambu donc omoni penza ya eyo mamoko ya makasi eyeli yo ndo ndimi likambu nzamba lakisa biso ba signe nzamba lakisa biso ba signe nzamba eta muso alobi te na mikala lokola yo mwana nga ozo yeba mabe ya muto te na mikala ko tombola yo et puis omona ndenge ni muto ozala na ndenge azalaka nzamba za ba façon na ye o alakisa biso makambo donc so eloko mo esala melio na mokili donc ko regreta kate on azaki na bami bakiminga tika bango bakende tika bango na ba prière donc ceux ba ozongela ka un jour bazongela na ndenge ya malamu bazongela ote ki oto bosala keloko mo quelque part to ye peut-être aux informations malamu après to kende non donc ceux qui bango pour la bango bon mutu mo alinga zongela yo koti se kala katikati ya ba prière ceux qui ko sila esila dango donc to se dérangera te ce muninga akimi yo ko se déranger te ba vie ya ba camarade batumi basi batika na bo parce que to si tozo ba ku ebele mama Bijou do na lo ba nyoso tu ya mabe to mona yango na mokili et là on monte à sika on a comme on a pour la camarade moko to ko za ba camarade no ebele yo se langa tapage te pour lancer langa ko yeb sanga te ngam na za na ba camarade na on na nga yo danger te parce que na yebi ki bolinga na binote ba camarade oh modèle on a zo tanga ya mami basaka mi balemisa tuté basala ami balemisa tuté na za camarade nga mo bébé mama Pélagie na kini mama Pélagie on a vraiment je sais pas so a rolling lelo Bijou azala mabe parce que les sur la qui est am sous congé moni ke bina yebi saka na bi mama Pélagie na yebo na mbongo te mama Pélagie na zali kamobo ifuna sala bi Bijou ko réussir ango akolongwe pa ina ye pipi aye wana le abi boto bando te kabiloko oko réussir en tout cas la pesi mama Pélagie mbote siko zali na nengo motiva kanga parce que na yebi so mama Pélagie na ye na ye ko sala likambo mais na mona neti na mbongo te abi Bijou et bela ba marchandise na wana ko réussir oko réussir na zo to te kango donc ba camarade ya boy bazala mingi te zwa problème benga camarade na yo wana yebisa ke na problème mo est-ce que ko yedinga ta na otanso a opesa yo te binisa yo donc vraiment pour na ba camarade mutu nyoso to benga nga pour na opesa nga lisolo ya camarade na yo pour na ko yebisa nga mabe ya camarade na yo en tout cas na yebite so ki yo zo vivre na mokili nini batu mingi basi bazwa na bango bakuya ba camarade batu mingi balingana na bango lisusu makambo wana te tozala na biso kaka ke tozalaka bien na batu tozalaka bien tosololaka na bien na batu conflit te eloko te mais ya ba vie ya kokangamaka 2 3 4 5 et 6 sila nango kala parce que ezala ba camarade mingi ata oza na eloko na yo ata ozosala eloko mo bako préféra ke kokotisa mbongo libanda par rapport ya kokotisa epai na yo eloko ala siko ngani Bijou na kamwaka déjà so mutu déjà ça sali eloko abongo est-ce que ko compter lisusu na mutema na yo je crois pas na pesa bino exemple ozata mususu na je sais pas oui ozata mususu na otonga ata mususu bilamba kitoko otonga bilamba na yo kitoko o kama camarade na yo wana jamais atikala kotonga liba epai na yo mais azaka pire yo jamais ayana liputa na ye pieta camarade na nga tongelanga akokende kai pa batailleur mususu batongela ye bilamba mais yo camarade na ye otonga bilamba abando kosa kata mususu ende ko mutola tongela kinga ofele mais ta mususu yo pe camarade na ko sala pe kaka prix okozwa pe libaya na ndenge moko zwela baninga mususu te ko sala pe kaka prix ta mususu pe ofele ko ki pe ko pesa pe ofele so ki ya métier na bido sala ngo malamu mais oko imona jamais ndo tongisaka libaya na pa ya batu mususu est-ce que camarade ya bongo penza za malamu camarade ya bongo soko talie malamu za malamu te poso lingo koti sila muninga na mbongo te na kila bakota bakama ya kotonga bilamba ndenge mo pe na ba salon de coiffure ndenge mo pe na ba nini comment on appelle ça salon de coiffure qui de ko sala ka suki sika mususu oza la maison de oza la nini babenga kangoni ba afro shop akele ko somba bilo ka sika mususu mais soit disant za ka pire yo non ce muninga azana afro shop na il faut en côté c'est la ka mbongo okene ko côté sa mbongo sika mususu te yo kele ko côté sa mbongo sika mususu pe ça nga ki oza camarade na nga non ndima yo te ndako ndima yo te neti biso ba oyo nga nazali na bapesa ngai na geraka na sala publicité à maison de passage oya biso ezana matonge ezana matonge na Irebu mais la plupart ya bato bapesa yango na 2-3 personnes o bazala na mboka na nga boza bana basi na ndima ka kutu te mwana tanga bakombola bino ezate mais na kotanga mado mama mado spaghetti kutu te wana za mama langa wana za mama langa ekutu mo raconter ezate mama mado spaghetti merci beaucoup nani lisusu na tiki kaka na bona ba polémique mi balé na Allemagne bana basi donc na ndima ka kutu te
que ba oui ko pesa biso confiance na modèle na mona bango na mona na bi mwana mwasi oyo alinga batu na ndenge moko ya makoki kolinga ko ya kokotisa ata mususu mbongo te mona komo ba mbite ata mususu aye penza pona ata mususu a vivre lo nini Bijou asali wana kutu mna no musana na biso pusani boete musana na biso zaki vraiment na se parce que biso to uti na se nde kana loba nzama lokota batu na mabela matisi mutu likolo biso to uti na se to uti par terre to banda na deux chambres ba courant mystique ba maya mystique mais ezaki na bana basi wana ba marka ngai ba marka nga mukolo bozonga kana osale la bino toujours prêt bana basi wana ba marka nga malgré ba situation na biso tozalaki nango mais ba sepela ba kotisa mbongo esika mama Bijou d'or azali parce que nga azala na mona musala ya batu ba sepela ba bito kotisa mbongo to yo kotisa mbongo esika mususu te. En tout cas, baza bato ko féliciter na vie nga kutu na ndimaka te ke ba ko marquer nga boye. Mais tala siko ba tout muso yo yeba bango bien, oyebi mutola bien. Osutuka ka azana kimi. Osutuka ka azazui place mususu mais ta mususu ko de sika na yo atika la komona yango te, ayebi kutu te. Oyo lo ba ta mususu na kede kuna une fois na souffrance mbongo na monta mususu. Non, o mona yango te, olala kuna te. Oyebi kutu avenir o ezala te, ta mususu kutu ba leka après na ba vérifier na ndenge na bango. Mais akoki jamais kolinga kopesa yo, akoki jamais kolinga kokotisela yo moi 20, moi 30. Non, akolinga te, akolinga kokotisa mbongo quelque part après siko mutabon yo loboza minanga. Parce que nga penza na yebi kende na zabo e vraiment. Muninga na ngamo azana eloko na ye. Azana eloko na ye. Na olinga na soutenir ye. Na olinga so azana eloko na ngana tiela yo mbongo. Au moins que ce que ko la tam sous mingi zana que la famille ya famille ya mobali nanga. Là c'est autre chose. Na ke ko la tam sous la famille na bisos. Là c'est autre chose. Mais OK ko la ka na flat. Tam sous pe place ngo ke ko la ya muninga na wana le ke ngo x5. Mais on dit encore tu c'est la mbongo te bongo siko wana penzo ko za camarade nanga. Wana ezata zo solisa na hotel na c'est quand même mukolo ga ko kale na eloko moko so to solo la kaka surtout solo la kaka mukolo kale na eloko moko tongo ozongela nga na yebi solo bikende pa bato la pa na ba salisa yo na bombe longo pe na betongo pe jawe ta kende pa bato la pa na bango ba aider yo so peut to sika na biso oui problème eza na ngote problème ezate ezate ke obligé ka lokola ta msusu na tonga keloko ifo boyaka kotonga biloko pa na ngai eza na ngo obligé te mais za mutema ya mutu nga na talisi bino ba jar ya ba camarade et puis na talisi bino jar nini onga nazali nga so na lingi camarade na nga na supporter yo na tout na supporter yo na tout so na otonga bilamba na otonga ka bilamba pa na yo so kanga asuki na kanga asuki ka ke pa na yo parce que za camarade na nga donc c'est ça et puis muninga ngota mso kanga pe suki danger mais yo so ke no kanga asuki pa bato ba kanga asuki mabe est-ce que zalaka est-ce que zalaka et puis abongo yebisango kyoza camarade et puis abongo yebisanga malamu kutu kima na yo malamu kima na yo sela nga ke na ko ya ko sela nga ba gentillesse mo ya buzoba malamu kutu kozala kutu pembeni na ngai te et puis muninga bongo soki akimi otiki akima otiki akima eza ba tumsu ba 600 arabi malamu kutu na kima parce que ta on a kene kozwa place na nga wala amona nga mutu mabe malamu na ki non oza à l'aise oza na yebiso na lobinga azana biso ngala zana camarade na moko ça beta nga babilo mo ne wana mais atikala ko mona place na biso te atikala ko mona place na biso te ayebi même pas porter on se ya couleur à bongo mais yoka amte mama be akoti na biso mbongo mais na solisa ke jusqu'à maintenant parce que ce n'est pas obligé que ce muninga na wana zana eloko il faut la kaipaneza ka mutu mutu ndenga zana na caractère na ende mama Bijou d'or alobi mutu mutu azala bongo ko zapela ndeko na mwa ya mwasi ke kola na la flat mususu alingi ta musuko koti ya mbongo te ce n'est pas obligé à aller pas na ngai mais au cas où il y a problème ozongela sko mutu wana ce que mutu la penza ko yambo malamu to si to zoli susu kabo ndeko mwa ya mwasi akena ekini ya boko koti c'est la biso mbongo est-ce que mama Bijou d'or maison de passage ngona c'est la publicité aboko koti la biso mbongo yebi ke mama Bijou d'or azala na c'est la publicité à maison de passage moko aboyi na kimote ya mabe na ake kola na ina wana pa to bimina lisolo mususu mais na zota isemno ka ba jara ba camarade ake kola la soit disant na flat moko boye yebala pe eza na bandali ya bien pe place ma kende donc oye tango akalezela malamu après ndako ngeko koma na salité comme sur la masuba abengi ngai mbanganga azanga la poto parce que nga azala tout le temps en Allemagne azala na ba petit nanga
abengi nga mama bijou esika na yo wana osala la publicité eza ndenge nini place nakendeki solo masuba ngabi ngabi siko solo la bijou ngoye ba ke bien te ngala zala mutaba rankini te mais na ta osala linga tanga pe nazo ngisi pa yana lo bala bina zo encaisser nazo ko encaisser mkono ko péter ba plat yo muto otsala bani na nga mabe keba ata ba na ba oyeba ba ko reconnaître que su mama bango te parce que mon azala liboma ba na ba ko bunga ke mama bango ba oh mama la bisote nabi mona moso va vivre na nga yeba ngate singa na ozongisele ngabi te to na place te ah oui c'est rare on peut to na place te mais na kokai ko salela ye miracle nabi te to na place te place ezate muninga teoki na kini atoki biloko na place à otia atakuta tali téléphone atakuta tali vidéo na nga reconnaître ce qu'ils a et moi je m'en fous parce que na sina beta yango déjà bon azas qu'on a place à otia biloko côté botu na nga nini mama bijou biloko na nga ina otia ngo wapi ngabi bijou wapi bijou oyo wapi place okende ko tia biloko et place okende ko kotisela bango mbongo ba place place otia biloko nga na place on place hotel na place place na jouer et pas la biso zali priorité bato bakosala mbongo epa na biso série moko be mado spaghetti mama leki ya moto azala kuna koza azali kuna to pesi penza dépôt mobimba to sali yango rapide pona ye to set babikanga fungola bomba biloko na chambre zaki mukie mo bomba marchandise ezate to saleli dépôt rapide to pesi ye priorité parce qu'il a kotiseli biso mbongo sikoyo kotiseli ngambongo te loko te après bisanga place ozali nazali solo masuba mama bijou na otia biloko na nga pingabi place ezate place tondi nango to na place te eleka nango pe bongo place azali na sala ba makambu na ye donc azaki obligé il faut aluka ndako moko ya mbala kata ya kofuta lisusu ba caution pona bomba biloko na ye mais en tout cas wana vraiment ta nzambe ya mawa atali ya koki kopesa nga torte tango akale ezala ki osalinga mabenga na zongisi lo balamu ezala non lisusu te koma ka bongo salinga mabenga pe na zongisi yo ka bongo mais conflit te kanda te parce que c'est mon ami parmi ba camarades nanga te mais c'est mon connaissance ça connaissance nanga donc nazala na bien tina lelo to tika la problème était tozala très bien. Il s'agit de recouter dans le solato, sur un habit, sur le côté de bisombo, tu es au côté de bon, c'est pas obligé. Et ça, on a un problème, mais au cas où tu as camarade, n'a sonné ça là qui y a des on a tangé bino 8 problèmes na Congo, ce que lukanga, ce que nous savons. Na bimisa bato bazaki na kati ya chambre o ba pesinga mbongo parce que bangonde bazaba roi. Bango ba pesinga chambre et bango ba pesa biso confiance na bimisa bango lokola nga na yebi yo. D'abord kene ko pesa na confiance pas ba tu mususu kune yindelio apo zongelanga après nga kisko yuma na yo kakati yuma no kakati kiboba no kaka nga kaka na boya ndeko mo lisusu ya mobali na tanga pe kombo na ete bo ya lobi ayebaki na ete akomi na ekuna na kin kokoma komi na kin wala place akende kolala ba salie ba mbala suka la bambala suka ba yiba ye biloko mbala moko téléphone mama bijou osala la publicité ya maison de passage moko boye talanga place nazali nga bio ndeko na nga ba mama bijou te bandaka ndeni nikazala na nga ote na yebaki ote muninga moko na mboka na biso ka to vanda muta pesinga numéro na bi ozomona pasi ndeni ni mama bijou osala la publicité sika moko ya calme sika mo ya calme okendo oyo kata musique ba terrasse te eloko te oyo kata église moko portail na biso soto kangi boye sili obuto okota te mama bijou c'est la publicité eloko moko boye en tout cas mais quand on kobenga muninga la benga nga to zwela solution mbango série wana pe ezalaki nango na ba place ezalaki nango bon akota pe ndako avanda na ye asala séjour na ya malamu ti abima na ye akei nasi mutu abongo mbala sima ozongela lisusu mama bijou parce que ye moko aza témoignage akoki koloba ke wi avanda wana soki ta mosusu olamuki boye amoni peut-être ta mosusu soki omoni peut-être eloko moko boza na bezo senga osenga mpo kozwa solution ka jour wana biso tozala abongo biso tozala soki odéclare eloko olingi okoka même jour oyo odéclare eloko puis solution ife monana c'est solution monani te en tout cas biso tozala l'aise te biso pe to tia ba client na biso baza ba roi
Vous avez besoin de changer au drap. Mouton est obligé. Ce qu'on lingi coûte chaque jour. Chaque jour, il faut changer la clé sur drap. Chaque jour. Si on n'est pas comme la condaku, chaque jour, bako sala. Parce que bazana ba futa ba ngombo pambate. Donc tala jabo tala baja ya ba camarade. Un camarade a préféré à côté ça na embo on est sika mususu atika la komone loko na yote. Monsieur eza ok na kuna te peut-être eza non atika la komona yango te parce que ce mutamoni yango c'est autre chose. Atika la komona yango te atiata likolo na ete mais a préféré que koko tambongo na esika mususu siko muto abongo ngala okangela okanda te parce que eza nango nini na yo parce que ezali nango comme na kokolo bani parce que ezali nango eza nango envie na yo oza obligé te yo moko mto préféré au lingi moi 500 €, moi 400 € na wana ko tongo libanda tam soupe au futi 800 mais au lingi ko futa mbongo ane pa ya mama bijou te au lingi ko koti c'est la biso mbongo te za na ope bongo za na ope billet mais au cas où aux eu problème en tout cas so yeko yebisa tam susu biso en tout cas to zanelo ko sala te parce que priorité za la moto yo azo a pesio chance priorité za la moto oyo a donc alingi ko aider yo à côté ça un plus et pas na yo ya nga lo baba tunyo surtout bo bandana na biso na C tant aux na appartement na biso na deux chambres ezaki na no chantier ba tunyo surtout bo pesa biso confiance en tout cas si bo zongi un jour to ça la rabino ba prix parce que ezala ki na bolingo mama bijou do biso to nganda kute na ndenge ke to sala na mbongo ba nguma ovandi bo valise ya mbongo ebibi ozo to nganda bazoba moi so to nginda kune 2 jours esili non to randa kupenza na ndenge ke bozumo bo ezomona ya normal so to 1000 to tindi to 500 to tindi to mboye to tindi malembe sac ya sima zelo malembe kurezo ko chite to za konyo kwa ndeni bazwaka départ unique to zo bunde départ unique ndeni ba to osala réservoir à maye to sale simbite to bandeli réservoir à maye ndenge nini ndako ekokosila soki nini ba kawe kote boye lelo to tie couleur lobi to longoli to bakisi musu lelo to tie to sala musala na biso bongo malembe meme to zo bunda tine sika ekomi wana bongo siko bandeko oyo camarade ami oyo abandana yo ami même connaissance o lokola yeba ka mama bijou sala la publicité loko mwa bité kana okenenge sika mususu te na okenenge sika mususu te na préfère na kotsa na ngambongo aw siko mutu aboy mutu aboye penza na siko yo mto benga yo za pire nga na yo mto loba yo mto elienga elie yo oyebisa pe batamo sko oyebiso te ka zu place akenda zu place na ko bomba na kintweki siko ndenge zana tam so luka na conflit pona o découvrir tala siko passe tala siko buzo ba mutu mundu ndenge ezala nzoko zo obligé te ya ko kendeka ko la lesika ya muninga sali non oza obligé te oza ko se tromper okolala na ona place nyo surtout olingi mama bijou do alobi o kaunde ya problème soko meki ko zongela nga mama bijou pa otia kal na otia penza yanga eza libaya te na otia penza libenda munene donc to séparer be kiu okota te donc c'est ça donc oza obligé te ya ko kotisa ka mbongo esika muninga na wazali mais na bato penza mutu ezo sala so za bezo soutenir camarade na yo olinga okotisa mbongo libanda te olinga kozala wana yo moko tozo zala wana so ita mususu moni eloko mwa mabe oza mutu koloba oloba penzo lobi te mama bijou to bongisa koto mama bijou to bongisa koto ba travailler ba o sentir penza ki pire patron na biso pire patron na biso so ba travailler ba o sala maboko ekuti ko beta misa poto eza pasi mbongo poto eza pasi mwana mwasi wana be papa wana wasale loko na oyo abundi yo travailler obengi munani mukolo esika na longola ye oza obligé oza na droit kutu ya osala bongo parce que oza pire nga tango yo koti wana ba sentir penza ke pire madame na biso eloko nyonso tozomona ya mabebi mama bijou atosala bo mama bijou tozongisa nde babengaka ki amitié. C'est ça qui est amitié. Amitié, moninga sale loko boyi na okutu ko poussa na pembeni. Ozo voyager lingi sous te moninga na ayebo loko komi na prison. C'est sentir à l'aise ma belle. C'est sentir à l'aise. Oza obligé te. Et puis na kaneti yo nga na zolo ba to kena to longo na ba faux shop na ba nini.
et puis eloko ngo ata kutu pe boyi kotonga ata msu elamba epa ya mutu wana oyo aza camarade na kieba omona pe ka camarade na mutu atonga bilamba azanga pe bakunde to badochi baloba azala kana batu tala batu ebele ba kotongela bilamba bon yosko ata yo kimi est-ce que ça là yo kimi koto nzamba tindelinga batu mususu koto yo boyi kokotisa mbongo pona mutema mabena yo ndimi pika mbongo na yo wana nde mutu ekotombola muninga na wana mutu atombola mutu eza nzambe eza yo te mbongo na yo te nde mutu esala ke ye azala parce que banda kozala na mokili banda kozala na mokili yo ta musuku to yebaka ete donc to tika kozala mutema mabe mama Bijou D'or alobi ce muninga zo sala eloko il faut ko soutenir ye ezala bien makasi soutenir pour la nini biso to ko sala lokola ba ekolo mususu te soutenir ndeko na yo soutenir muto yo yebiye do po nzambe pa pambola yo parce que un jour ka bino na bino ne boriko edane un jour ko zo peka problème okende pa ya mutu mususu te okende pa ya bikolo te okende pa ya bikolo te pa mususu nani pona bikolo wana ede malgré tokende ka bo kimi na pa ya bijo pe ko lala peka pa zero mususu problème eza na ngote okimi na epa ya Bijou sala la publicité ko lala table c'est pas ya congolais mususu problème eza na ngote mais muto oyebiye muto zala na ye il faut soutenir ye bangondi balenga bo ba mi penza ba mi fidèle natanga pasi tozali natanga bisengo tozali okay penza bobi wiyo eloko ndeko ya camarade nanga okomi penza otie pe loi siko tela su camarade wana koloba nini kende peso azo sala musala mabe yo za mayele bele koleka kende corriger ye et ça la peut bien et ça la mabete parce que avant musala ekola tozo ko tubande ko tozo ki toujours eza bato balinga ki biso ba pusala ki pembeni na biso azo pesa o remarque azo sala mama Bijou sala mama Bijou bongisa mama Bijou sala ba wana nde biso to lingi bango eza bato balbake oh Bijou linga ni reproche te non nga linga reproche ya bien na linga reproche o cholanga te benganga yebisango bite mama Bijou place il faut to sala mama Bijou zo mona te ke koto il faut to zongisa c'est ça o baloba ki amitié o baloba ki oui muto azana posa ninga na a avancer na kaya ndeko na biso ya mwasi ndeko lobi ke ndeko na yo mu camarade na yo wana aboya yo akima yo parce que se senta ke ozana o komi na évolution malamu ko se déranger na yo te ko se déranger na yo te sambela nzamba wala kiso face na ye parce que ngala za personne na koti pe ba prière nanga na beti pe na bina bandika ko tiaka kombo mutu wana na ba prière chaque butu keba on va bela wala na moni na ndenge mususu donc ngala mona na donc ngaso na sengi nzamba la kisange loko na mona rango na mona rango donc ce mutu akimi yo ko se déranger na yo te ko se déranger na yo te parce que nzamba la kisa biso makamna ba faso ebele ko alakisa makamna ba faso ebele mabende yo sala ye mabe to kabona na ndenge ke ngala se sentir ke na sala yo mabete nena ozala à l'aise parce que ko sala mutu mabe za mabe mama Bijou alobara soki simbite madame ko kabwana to kabwana ndenge ya bien to kabwana ndenge ya bien ngala zala coupable te o ba tumsu ba kosa avant kabwana yo abandi ko koselo makamona yo ke tonginga wana nde ça me fait mal parce que ngene tinga Bijou na tonga mutu te nazala akutu na mutu na ko tonga mutu pa na ete koko sela na onga makambu te otonga kinga yo zongisa yo na yo ki balobi na lieke pa na yo zongisa ki boye sala ki boye wana nde sala bien te surtout eza mutu mususu eza makambu mingi to lekisa ngo ta mususu sala kiango so na sala kiango mona ta mususu moye sala nga pasi mingi te par rapport so sala ki likambu te so sala ki likambu te ba kosolo mingi soit kala mutema et puis so ko senti penza ke oui na lobby eloko te mais pourquoi moninga nga ko sela nga likambu pourquoi ko inventer likambu to tika ko inventer la baninga makambu ko inventer nga makambu te so moni ke oui ta mususu comportement langa ou bien loko yo linga ipo ba camarade eza na pas ya mutu eza na lo bakala taka kombo langa eza tam se pas ya Bijou te c'est mes parties kende na yo mais na kosa makambu te na kosa makambu te parce que mama Bijou nga na yebisa bino ba va to tambola deux personnes c'est que tozo yokana c'est que tozo yokana eza pe na ba famille pe kaka eza na famille mususu mona ta mususu alinga pe ko pesa ndeko na ye confiance te alinga ta mususu ko kotisa mbongo pa ya ndeko na ye te mais oki ko kotisa mususu mbongo pa ya mutu mo pe ko kotisi mbongo ya ebele e pa ya ndeko na yo na nzimi te donc ndeko na yo akopesa yo eloko na batu mususu ndenge moko parce que ngai bineti nga ba Bijou nde na sala publicité ya eloko o nga nazo sala o ya maison de passage na biso
bato baleka na canal na mokolo eloko te na sala bango toujours précis to so na yebi yo tam su sa famille olio pesa yam su un mois bazui tam su 2 semaines mingi pe tam su lali no pe gratuit mais o c'est o linga kutu te tam su balali sa o futa ta une semaine à pambo ke ko futa un mois plein ya place mususu mais o komi même tam su na place en de kona ote eza malamu te siko na kaya boye ozui problème est-ce que ndeko la penza ko aider yo je crois pas donc na batu nyonso tout ezala ta mususu na eloko na yo ndeko moko azo camarade na azo linga ko approcher na eloko ngo ya yo te ko se déranger te et puis ko kangisa ennemi te ko kangisa ennemi te biso to sana ti batu bo bazana nazana ti na réception ezala olobisa kang ezala to lobana te na vie boye na vie bo lobisa nga te mais soko benginga walai meka soki obenginga yi il s'agit obenginga olobi na ngai ata na bonjour madame madame na besoin na se renseigner pour na place oyo sala la publicité madame condition na weza nini ngala loba ata to yeba li to loba na te mama na ngai na ko yamba yo na ko solisa yo parce que balobi le client est roi place toza n'importe quel mutu et ça to solo la biso te kande na lobi meka na yo na yesu na bi madame condition na biso ezaboye pour lancer la réservation en tout cas na mbongo na ndambo mbongo oui na moitié mbongo so ebimi 5 so pesi 250 to ça le réservation madame et puis na bando bengo sikoyo ta na bengo pour na musala na bengo te pour na makambu oyo ya binemi ya banini non. Moi, je travaille comme ça. Na bando benga, madame, est-ce que vraiment voyage na yo, ils a confirmé, madame? Oui, madame. Oui, madame, ils a confirmé na okeneka un jour. Wana, ok, madame, na ozongelo dans 2 jours. 2 jours sous na bengelo. Sous madame, ok, na air nini po biso to zelo kuna. Madame, imala yo po yebisinga, madame, inoki, to komi boye. Tamu po okita wana. Na bando solo la susu na yo te parce que nebi koza à l'aise na bando tout na sco évolution chaque jour et pas bato ba sala kuna ndeni ni muto mwana mwaso akita ki lobby appartement interne azandeni aza bien azanga eloko te azanga eloko te bo entretenir chambre ne zupa chaque jour bokota kuna boyokinga chaque jour na lingi réclamation te chaque jour bokota na chambre na e metolo bana raté maintenant ça lango parce que eza esika moko te ke ekangama bilongi moko non parce que soko confier ka na batu oyo soko compter ka na batu oyo baza ba pire yo ke ba esika no elala nzala siko po esika no elala nzala te atoza no pire ngate soko benginga c'est-à-dire oza na besoin évolution nga c'est-à-dire monte ke mutu abongo kutu yende mutu na osepela ne makasi na oza pire ngai oza pire yo aboko koti se lombongo oza pire yo te anziba koti se lombongo ata bino moko vraiment ata binomo baloba sko shweza wapi na osokipe na oya za pire ngate mandima ko tela biso mbongo ye wala so azozanga place otia biloko to lukela e solution par rapport yo za pire ngamo boy ko kotela nga enkana yo mokilango trop matata lelo to yika ko solola ya condition la to yika ko solola pona otalisa ndeko wana amona teke yeka ba camarade bakimaka mama biju donga na loba kutuko ngaye na pesa bino ka ba exemple nanga eza na betoile mingi batumi ba bundisa yango nga muto kokoki ko traiter ngata mususu mabe na ba direct nanga mama Viviane Makeleka na nini nanga na oti ko sala ya anniversaire na life nanga mama Viviane sert à moto pire sert alobi nanga ni mama bijolo na sepela no na ba direct na yo donc c'est comme ça na sala direct so salinga pum pum. Donc, pour na la kanda te na lobi no ka tuntu et puis sili. Tant na lobi bongo e sili. Maman Viviane na loba bongo et puis na zwa ki yango. Maman Viviane, merci beaucoup. Donc na zwa ki yango. Donc c'est ça. Net isko Maman Viviane Makeleka. So okende kin. Ok la tam susu et papa belle sœur na yo. Ok tam susu la pas la bino. Maman bijou problème ezat. Mais siko ok ko la siko na kin. Ne Maman bijou doit la publicité na eboye. Soit disant na loba ke na lingako. Soit disant na loba ko za pire ser na nga. Na pire esprit. Nzamba zo mona yo. Nzamba o mona biso. Okomi ko totala la irebongo tiata likolo boete puis mais au préféré na okata mso soit 1500 na yo. Ok ko futa flat boko quelque part. Après ta raison rapporte le baké bijou to lingala ami. Ah mais non. Tu aux agentité. Na ba le baba français pamba aux agentité. Ndenge mo bena Maman Louise.
malamu soutenir et puis tant mon temps ko pas Maman Bijou tant me prier ko futa ko no futa pas Maman Bijou bon te parce que pas Maman Bijou total qui amitié total qui famille to solo li mais on préfère que le pesa mbongo ya ebele libanda merci na ndeko okende odo pesa nga confiance na ndima akutute na ndima akutute ke ka yo mtoko ya et pas Bijou même nzamba kumisa Maman Bijou lobi priorité ya muto azo soutenir yo to kontara kaka bato ba soutenir ozo soutenir nga nde yo nde mtunga na ko compter yo muninga malamu baye bakaye na ba soutien nde to sala ba vidéo bo sali vidéo na zula tindelo tana tindela bino ce n'est pas pour na déranger bino tana tindela bino so na répertoire nanga c'est-à-dire na solo la na yo so na répertoire nanga c'est que to yebani parce qu'avant na tindelo vidéo c'est que ça na répertoire na tana tindelo vidéo c'est n'est pas pour na déranger na tindelo vidéo pour na la qui so que na tindelo vidéo partager ko c'est comme ça tana tindela bino vidéo eza pour na partager yo siko ozala ata musu mutu atindelo video lingi même pas kofungola ngo kanisi de bakosa abino soko fungoli vie ekoti 1 euro ou bien $1 de bokanisa c'est pas ça pour Maman Bijou beta sur la nazwa 1 euro wana soki $1 de finance sur comme na ça sur combien de vie et ça ka vie na mo côté mtu ça 1 euro non so ezaki bongo siki to stock to voimi Maman Pichou na ebisa ebino ni na mi ya Maman Bijou abo mwana mère Pichou na France Pichou na Kiangata. Alors, Maman Bijou souffre na été à YouTube. YouTube est presque rien. Maman Bijou de l'exaka ba publicité. Rien. Quand on a l'homme, tu as ma bête, tu as na fungo la terre, 1 euro. Non. Pour na reçoit 1 euro na YouTube, ce n'est pas facile. Bana babande ko ebisa na ndima bango te, ça facilité. Et ça facilité pour na reçoit 1 euro ana. Donc, biso dozo profiter pour l'exaka ba publicité na biso. Donc, Maman Bijou na lobiso na zotine de la biloko, c'est-à-dire aider nga partager les ngai fungola bois kata moi j'aime bois kata moi commentaire rapide soutien na yonde Maman Bijou doit azana ngo besoin Maman Bijou doit azana na pesa apenza merci na bato mususu avanda na yebo ebika Maman Bijou sala ba publicité moni muto okende Congo tezo numéro Maman Bijou benga c'est ça siko so sala nga bongo 2 fois 3 fois est-ce que muto abongo priorité la priorité et ozala kala ba piringa nai priorité ozala batonga nazo sentir que oui muto asoutenir nga wana ndi bango bazana priorité biso za bato ba sentiment te yo oza camarade za pire mo soutenir nga te zala ka da place ozala na kangela ennemi te parce que tu n'es pas obligé ya soutenir nga ezaka muto mtozana mutema naye mais oza obligé te ezaka bato muso za ye pa na ye te akangisi yo ennemi non c'est tout comme ça là bon to komi ko déconner non na okangisi yo ennemi te na koloba na yo mabe te tozalaka ndenge tozalaka mais keba ngolozwa problème ozungi pa nanga libaya te libende na lingi bino mingi bozala toujours na bidon suivi bozala jamais dessus conseil lelo to pesi ndeko na pesi ndeko nanga ya mwasi wa lobi nanga ki assistante muninga kimi po na évolution na eko se déranger na ote mokiliza nango trop matata sepela kutu sepela parce que olia sala ota mususu mabe sepela olia ta mususu azala wana na hypocrite alakisi face na ye ki aza na ye boye tika ye akende soki mokolo akozonga donc tuna penza papa nzambe solola na ye penza en face solola na eloba mutu azongeli nini ale ye biso loni azongeli parce que mingi bayaka kozonga ta mususu abosanaki eloko nana détruire yo bien te ta mususu azongi akende siko tanga akei bake ko se préparer tanga koya bo azoya siko na ba minduki ya minene po beto penza be paya donc esiko solola na nzambe tuna nzambe azongeli ni yo so kende ko ye ko lukani yo ulukini solola na nzambe ta mususu kozonga pe na ndinga malamu tam super kozonga ke ya nini donc conscience na siko ye muninga na ngasala ngelo côté pourquoi pas mutu azala kana besoin bato nde Maman Bijou do na bana binonga bakamai na bazabala na parce que baza bato mutu azala kana besoin bato mutu moko te azala kaka wana alinga kaka azala ye moko non to kima ande ba problème netinga bona kima un problème so ba moni place ezo simba te na bendani na amena ndinga bien to za na guerre te donc na yebi ki na za na bato na ba soutenir nganeti donc il y a Derrick moi si na ye ça tindela nga muto luka voiture à location on a ka tantine Élysée de la part de tantine Élysée na Suisse
namonika téléphone oh c'est mec qui nous en Suisse muta pesinga numéro na obende to lingaka nana maman Rita nanga maman Rita landanga partout moi c'est des na biso na Suisse alandanga partout ko tiala ba commentaire il s'agit ko benga bengi donc aluka soutenir c'est mec qui na tata moi ça bana na ye ba soutenir la nonde nazo lungango ba soutenir la nonde to lingango donc eloko moko te ezala sans profit na mokili ba profit penze ezalaka ba profit so za la camarade moko santa profit moko te pa na ese ki za longo pe ki amitié te na ndenga mabete mais nazala na yo parce que na ko conseiller kanga bien nazala na yo po na yebi ke lelo na koko za la tam na posa muta soutenir nga na ba prière comme mama Béa nazala besoin tam muta soutenir nga na ba prière nazala mama Béa nanga po dani na kilu comme mutu mususu d'abord prière nanga mo so naza donc so na yebi so prière nanga mo nzambe pa ko yoka yango mais ba lo ba place 2 3 ba sangani nzamba zalaka. Pourquoi pas na que Luka mama Béa pour soutenir dans la prière? Parce que nazala na ye. Ezate ke ka sula ki ko sauter ma Béa na ke Luka mutu boko intel so ki na ni yene mto ya ko soutenir dans la prière nzamba oyoka non? Nazala na ma Béa na ya soutenir. Ah ina sa lo mo we senga présence ya batu. Na yebi 2 3 personnes na obenga bango do mutu azala na besoin ka ya batu. Tozaka na besoin ya batu. Misala tozo sala tozaka na besoin ya batu. Donc avant que juger mutu il faut aux ala sûr na makambo yo zoloba avant aux ala témoignage ya mabe ya mutu il faut aux ala sûr na makambo zoloba ngeti nga bijou na miku misarate na suivantarate na lobi ngala zala na bosara nanga na bosa to bosa na biso kaka to bosa tozo bosser bat ba omun to bosser la sta betela vie na nga mo belotanga kombo na été avant d'ana orem na peso mbote ke siko za magana tangi ko monote na bien to sala na za besoin oye daranga ye o tila ngata brique moko mais ozo edengate un jour so na bandi ko tamsu ko sepela est-ce que na sepela na rozala na linga penzo za la pembe na po sepela nanga non parce que tu me aides pas na lela mais nzamba sunga kaka tozaba tutozo luka. Donc ce que simbi nzamba peso mo lipa kumisie parce que mingi bazo ngata lipa na bazo ngote mais yo za na lipa surtout ki na ba frigo siko to sali vidéo ya frigo mon frigo etondi okoti na magasin be etondi okena se congélateur etondi partout etondi ofungoli ba gardeur ba bana tozo bois kabilamba ofungoli ba chaussures tozo bois ka tozo tira toujours na carton ki. Oui, siko bapamba olelongwa raboye koma andeni yango bandima nzambe ndeni faut ko ndima nzambi il faut ko pesa merci ndé tozo boya bato ba ingrat na mokili il faut pas. Oui mama bijou na komi na nga pembe na ko silisa conseil na nga na se komi so mutazo kimayo eza makambo ya nzambe moko ayebi to se dérangera te penza so mutaza ki pembe na nga kimio ndeko pesinga lisolo na ona beta mama bijou do alobi ko se déranger te. Donc ce kaza amina yo vraiment nzamba sala ki ke boza la rabino mibale a kozonga na ikaka mais tanga kozonga il faut retourner volonté ya nzambe. Donc ce pas amina yo te senga penza ki nzambe a écarter ye penza musika na yo akende parce que donc to sito moni ebeli na mokili oyo muninga malamu mulinga oya malamu oko sentir ye ata o mati a ozalaka na yo. Eza baninga mingi balinga ate baninga na évolution baninga na bango eza baninga mingi bozua muninga ali ekomi ko étouffer yo donc okomi bilobela donc malamu kutu kima na yo par rapport au koma bilobela mama bijou do na lingi bino mingi boza toujours na Bidor TV boza la journée d'ici la publicité la biso la maison de passage na biso yango mama bijou do azotia zala wana ta la publicité mama bijou do alobi kala mingi te to changer bino ba publicité parce que ba publicité o eza ba publicité yaka wana le 30 jours to ça inauguration ya restaurant na biso to kata banderole biso tout ensemble to me la vin to me la champagne to sepele longo to beta tombola na biso to gagner babiloko ebele mukolo maison de passage wana alobi atieli biso ba surprise ebele mama bijou do alobi nga na ozanga na ngambonga biye bo futela nga biye mama bijou do ima na do chilandi ko atala kaka ba petit bazali awa mama bijou do na ndimité na rozala parce que mbonga tike ezate tous bozala wana ebele le 30 juin ti le 7 juin bo beta batombola na bino bo gagner ba biloko na bino mama bijou do abi nyonso to ezaka lokumu ya musala o ndeko aza kosala
mbote mbote na ba mosi tu esika bozali bijou mosi ya kontarabino mbote mbote na ba copine nga mbote mbote na mama Magi Luzizi ya ba Luzizi la sala ba séjour na bien na Congo donc mbote mbote na bijou la blanche mbote na nani susu mbote na mutu nyonso ya konta mama bijou parce que nga na binga na ranki na mutu te mutu so to linga nga na linga kaye mama bijou do alobi mala muninga malamu baye bakaye na ba bizaleli soutenir muninga na yo approcher eloko muninga na ozo sala lata souci eloko muninga na eloko muninga na ozo sala ye ya yo pe soki yo pozo sala ye pe akolata souci eloko na yo to linga na ndenge ya bongo to se soutenir esika muninga za faible yo soza mayele belé yaka aider aider na mayele na yo sunga ye loba non de kolanga basala aboité basala aboy c'est ça nde baninga malamu par rapport aux la musika olingi te soki muninga ndeko no azana iloko mo boye okomi kokende Kongo neti akobatama okomi kokende koluka ba place mususu neti akobatama non c'est sentir à l'aise parce que mama bijou alobaka mutu yo surtout fois à l'aise mutu yo surtout fois ça iloko o eza bien pour na vie na ye to sala ateke ko sala makambo po muninga na camarade na mo azana iloko boye nazo obligé fona ko tselembo non oza na obligé te mais yeba kake nyo surtout to sala na se futa maka awa parce que yo peso sana eloko na yo nde camarade na oyo benga ka pure soi-disant azoke ne ko kotsa mbongo esika musu yo po sepelate to sala nde bongo tsala ka bongo mama bijou do alobi pendant le to suki bongo donc so mutazo kima yo ko se sentir mabete nzambe yemo kwa yebi bye ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor contactez Bijou d'Or TV contactez numéro oyo moni réservez place na yo ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Obisonyo sona pilere boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo obisonyo sona pilere boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwane
Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.